Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bonsoir naba fidèle nion sur magazine Kinshasa na biso o ezola la té pour na ko informer bino pe ko la sabino ba vraie réalité à Kinshasa. To fon la journée na biso ya mokolo alelo pour na ko bisa bino ke 3 nouveaux juges ya cour constitutionnelle ba prêta ki serment liboso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokolo ya lelo mercredi 21 octobre 2020. Commentaire ya Nathan Siata. Ndenge kaka ezalaki prévu 3 nouveaux juges ya cour constitutionnelle ba prêta ki serment mokolo ya lelo mercredi 21 octobre 2020 devant chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais du peuple ya Kinshasa. Ezalaki au cours ya cérémonie moko solennelle oyo ezalaki organisé pona yango. Ezali bongo juge Dieudonné Kalouba, Mama Kaloume Alphonsine, P Dieudonné Kamoulete Badibanga. Déjà na batongo tongo ya lelo population eyaki wana pe ezalaki déterminé ya ko assister na cérémonie oyo. 8h déjà salle ezalaki ya ko tonda na population congolaise oyo bayaki ko vivre événement oyo. Ba institution nyonso ya mboka ezalaki représenté ba corps diplomatique pe président ya PPRD Kinshasa Jantini Ngobila oyo pe azali gouverneur ya ville ya Kinshasa azalaki wana mobimba na compte ya parti politique na ye. Pius Mwabilu membre influent ya FCC azalaki wana na pointe pe comme membre ya gouvernement. 11h13 cortège ya chef de l'État et président Akiti pe azui ba honneur militaire à Koti na salle Yoka Banzembo. Voilà le président de la République qui fait son entrée dans cette grande salle de congrès, très chers téléspectateurs. Et d'un moment à l'autre, Giscard Koussema, le V de la victoire, ça met que cette cérémonie n'allait pas avoir lieu. Et là, le protocole observé, le président de la République va devoir... Cérémonie officielle et bandi protocole d'état à salaki présentation ya ba juge pe moko na moko après taki serment liboso ya chef de l'état. Nous appelons monsieur Kalouba Dibois Dieudonné. Moi, Dieudonné Kalouba Dibois, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution
de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre Nous appelons Madame Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine. De les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre... Je prends acte de votre prestation de serment. Moi, Dieudonné Kamoulé Tabadima, sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de l'entrée mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de Immortalisé à travers ces procès verbales. 13 heures passées de quelques minutes, cérémonie et Sili, président de la République, Abimakina Banzembo ya population, Oyo Bazalaki présent à l'événement Oyo. Sans problème, la cérémonie de prestation de serment a été présidée tout à l'heure devant le chef de l'État, les magistrats suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi pour les téléspectateurs et puis nous désannonçons. Mulankwaso akanyinda tombolo kala jipadi mbela muchinga bwa kuvambuka boya mwana mulankwaso akanyinda wamunu mushindu wa kushikija jichupa da chele de baboni cha kuchipa bale ndangana kuikala bwana mushindu wa kuchipa chele kuti wetu japane kaluba tozali lokola ba prisonnier tozali lokola ba tuapoloko lelo tozali komona tokomi libre na etendo ya mboka o na mikolo ya lelo pouvoir ya peuple azali pouvoir na ye azali koagir en tant que peuple nde moto azali koagir ezali badepute te ezali bato te ezali peuple nde azali koagir na ngonga oyo totala oyo ezali koyela biso nsima ya koponama ya bato oyo toyebi ke nzambe akokangola mboko ndenge mosusu parce que injustice elekaki etanke mokambi ya justice sociale namoni ke justice esengi etambola boye mboka na biso ekende liboso soki justice ebandi ekolo ete liboso maintenant nasepeli papa omoni ndenge mvutuma ezwi bato wana misato bayini ya kongo bamonani ebandi na lexi eye kozwa janine mabunda eye kozwa tata ilukamba pepe ndenge bozana musana bino esili yoka se soko yete biso moko toza nazoye biso à partir lelo c'est moi qui ai juré dans votre place na représenté yo Alexis Tambwe Mwamba papa Lukuma naleki ndenge oza wana esengo na ngai ezalaki satan kotela bino ndenge boyete etali biso na ni esengo na biso kaka merci papa ndenge musala na bino esili. Merci na sepeli mingi pour la journée à lelo parce que zaki journée ou bien toza koloba moment moko historique pour na RDC bandeko wana misatu bakimi pona nini bayebaki ke makambo oyo ekolanda bango parce que balekaki na batricherie ebele yango monaki ke bazobanga kuru wana nde omoni fit na bango toyebi ke comme fit na bango même ye Ilunga premier ministre fit na ye eza nini po ordonnance enomaki ye eyebani kuna cour constitutionnelle akointerprete yango malamu
Alors bandeko bakimi topesi bango merci nde bakimi mais bayeba ke aux absents les eaux ça veut dire que ceux qui muto absent toloba te bapesaka ye mukuwa toloba comme baza te remplacer bango peuple ye moko s'occuper biso moko tozwi place na biso bakiti wana tozwi yango kobanda lelo bakiti etikali ya peuple baautorité misato wana bamonani te yango te moto elingaki ye empêché to indisposé makambo na biso oyo eleka malamu ndenge eleki boye mpo na nga vraiment nasepeli makasi ndenge baye te d'ailleurs kutu na place ya Janine Mabunda moi je suis là je me présente là pour être là où était Janine Mabunda lokola bango basalaki dio na bango ya mabe na likolo eza nzambe na se awa eza Fati alors oyo nyonso bango basali eza la premier ministre eza la Mabunda d'ailleurs kutu na sepeli makasi ndenge bazate po bazalaki pe concerné awa na makambo oyo te bon nga na moni yango eza mabe parce que baza mitema babe bakanisi lokola mboka oyo eza ya bango toka balobi baza majoritaire na kati ya mboka oyo ezonga nde lututa atuka bamoni peze kana bandoki oyo bazolinga komboka ebonga te bango wana bato ya FCC atuka na sepe na cérémonie ya lelo monde bamoni ndenge peuple congolais baye na palais ya bango ya peuple congolais président Félix asepelisi peuple congolais nyonso oyo azosala intérêt ya mboka mais azala banguna tolobi bango basala ya bango gouvernement na bango nde président na bango boye baza na soni lelo bazwi soni makasi ondire lokola baza bana mboka te lokola baza mbala mboka te basala ya bango gouvernement batika Félix asala mosala bana mboka basepela bablocage eliki mingi osenga peuple congolais nyonso tozwa décision tobengana bato wana FCC bazwi soni lelo atuka bazwi soni lelo bakanisike lokola cérémonie oyo ekosalema te justice te ezala indépendance epa na bango na likambo nini aona moni lokola justice ekomi na maboko ya peuple akokanga bango nyonso bakanga bisaka na bango mpona mokolo ya lelo ndenge bino nyonso tu bomoni papa mokonzi yeko azali bongo institution ya liboso ya mboka oyo asali nyonso mpo ete bato oyo bakosilisa bongo kotambusa libeko moko likondi malamu bazala bongo na esika oyo ya bango baprêter serment baprêter pe serment yango en respectant mibeko oyo ekomami na kati ya constitution parce qu'ils ont été nommés par rapport à la constitution et en respectant les lois de la République. Kinshasa et l'équipe partout. politique pour nous sabino que population congolaise va fustiger comportement il y a battu FCC ndenge baboya qui ko participer na prestation de serment il y a 3 nouveaux juges ya mokolo ya lelo mercredi 21 octobre 2020 loi owana puisque loi il faut être exécutée na tout le monde nous voulons pas que les lois soient là mutu moko boye pour ça na parti moko boye pour ça na tendance moko boye pour que loi simba yote non loi ekangaka mutu nyonso tolingi ke ninge ba magistrat bafanda pena basala musala eza normal tala biso tozotambola tozokende koteka po toluka puisque il n'y avait pas les emplois na Congo tolingi pena ke donc que loi efanda pour que tous se retrouver tous sur la société tous sur makambo nyonso efanda bien na mboka donc
félicitations na président de la République ninge atie baoyo atie seke oyo ndimi bango tomoni ke baza mpona peuple puis tout na posa pena ke pour que peuple aille na malamu toboyi yo qui ce soit mutu moko bosongolo aya azopesa baloi moko boza contré. Bon, il y a liboso vraiment na président nous président de la République merci. Deuxièmement pe na féliciter baji Joana bazaki pena décisif parce que lelo oeleki même ngamo na satandaki te ke ekoleka na ba niveau oelekeli. Manquement non, il y a le président, il y a Sénat, manquement le président de l'Assemblée nationale. Mais le président de la République a fait de quoi il est capable. À se présenter avec beaucoup de rigueur. Les magistrats étaient là, a prêté serment, on a mis sur le peuple. Malgré tout, deux présidents, il y a deux chambres à quitter. Mais le peuple a motivé, a manifesté présence. Et puis, prestation de serment et l'équipe, vive Fachi, vive l'indépendance de notre justice. Donc, mboka keleka liboso pona ngai eza esengo koleka depuis naza moto ya mboka oyo na sepeli na prestation de serment wana absence ya bandeko mibale wana eza kosala absolument rien bango basali absent Congo eza kotambola Congo ekotambola toujours malamu na Félix topesi confiance asala biloko nyonso tout toza nsima na ye wana ya première phase. Mais pas en 2021, ezali mosusu. Pe akobakisa o mosusu ekoleka wana. Toza ko soutenir ye na bokasi nyonso. Pe bato nyonso na yembeli bango. Bolandi balandi makambo ya ndenge ba komisi ba juge na biso ya cour constitutionnelle musala ebandi basa la population. Ba ye pona ko sa la population kolongola ba injustice pour protéger les pauvres, les veuves, les bana bakutisa ba parents. Ba Romain baloba dura l'ex aide l'ex, la loi dire mais c'est la loi. Le président de la République à la Kisina Bayimboka c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Ouais. C'est ainsi qu'il les a montrés en face à tout le monde devant le peuple congolais nous sommes monaké. Justice est indépendant. Justice est la coalition T. À Sali Oyo, constitution de Mboka Sengi et Salama. Donc à la Kisina Bayimboka c'est lui. Il y a un adjoint Mabunda ou Alexandre Mambasa dans la terre, bazaki remplacer la adjoint na bango mais hier azan la remplacer té. Ba prêter serment devant le chef de l'État, le garant des bonnes fonctions des institutions. Donc à la question biso na mokili mobimba ke azali présent étiquette té. Azali wana pona bayimboka ba sepela, bayimboka ba mona justice est comme indépendant. Le monde vive la justice, vive la République démocratique du Congo. Le monde est là. Président Etienne Tshisekedi. Zamba Batelaye, Félix Tshisekedi en tout cas, roumela béton et béton. Tous les cadres, Janine Mabunda, à l'extrême, va représenter un peuple. Bango va être peuple de la question que non, bisous de Tunaki Bino Kuna, non? Bisous de Tony c'est le Coran, c'est bon, bon à la thé. Bisous de Tozali, bisous de Tunaki Bino, bisous de Bino, bisous pour l'intérêt peuple. Bisous de Zabino que notre Tozali massif comme les cabino. Bango Kozala, Bango et changer les locaux, et le roi est zaté. Na souci à kotombola secteur numérique na RDC, ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba ayambaki délégation yaba égyptien pour na projet ya fibre optique. Commentaire ya Nathan Siata. Bazali ba égyptien délégation Oyo bayaki komona ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba pona kosolola na ye na likambo itali projet Oyo bazali na yango ya fibre optique pona ba opérateur mobile ya République démocratique du Congo. Vu que République démocratique du Congo était yango na centre de développement numérique, balingi basunga RDC. Aujourd'hui, nous avons eu la joie d'être avec son Excellence, le ministre des télécommunications et des TIC. Et nous avons donné un aperçu général du projet du réseau de fibre optique nationale aux opérateurs mobiles en RDC. Nous parlons ici donc de la transformation numérique. Cette transformation numérique est une exigence maintenant dans beaucoup de pays. Et en fait, la RDC l'a mis au top de ses priorités. L'importance de la transformation numérique est de pouvoir dépasser
la faille économique et améliorer la vie des citoyens, et elle va aider au bonheur journalier et économique dans la vie pratique. La phase de mise en œuvre du projet va commencer au début de 2021. Nous sommes en ce moment dans la phase finale de planification du projet et malheureusement la situation n'a pas aidé à ce qu'on puisse aller plus vite dans les mois derniers, mais nous souhaitons aller de l'avant prochainement. Na souci ya koluka bonheur ya peuple congolais pe kokolisa économie ya République démocratique du Congo, ba égyptien oyo ba sepeli na échange ba salina numéro 1 ya secteur oyo Augustin Kibasa Maliba po balobi lobby bazali na besoin République démocratique du Congo etanga mapé parmi ba pays oyo ezali développé numériquement. Kinshasa et qui partout. Papa, maman, qui laisse déjà ebanda kibo ki malumbango pona kosombela bana bino ba produit ya kitoko oyo betesco amemeli bino kaye ya ope stylo Simba mingi pona kosunga bango pendant ba moment ya kilasi. Yo papa to maman ozalina nukolala yebelaka déjà Beltesco atie na disposition na bino ba kaye ya ope ba stylo Simba pona classe ya bana. Welisaka déjà osombaka ba kaye na yo po lobi olobateke o ba yebisaki ngai te to yebisi yo kaye ya ope stylo Simba nde ebongi pona mwana na yo atanga kitoko. Boya pour ça la confiance na Betosco boso bakaye ya oya Betosco bakaye ya qualité ya kitoko vraiment to beli bino ya mbango po stock elingi esila e bandaki kala baninga bazo somba yo papa ozana nu na koreve tangu ifwene ya mbango somba bakaye na o bakaye ya oya ezali awa na magasin Betosco toza pe na ba stylo Simba oyo ezokoya ezokoma ba stylo kitoko encre ya bien moi au combattant moulay ate ko na kata stade de classe yango ezokoma au stade de dépense te ba mango stylo économique yaka mbango soma bakaye na stylo ya Betosco tozana bakaye cartonneau oyo ezali bakaye registre babengaka yo kalaka yo papa responsable bakaye registre ezali ya A4 na ya A5 tozana pena bakaye ozana ba joueur na ba bakaye ba joueur ya ko soma bakaye registre qualité ya kitoko ezali na kaye ya Betosco. Vraiment Beltesco musungi ya mboka somba bakaye na ba stylo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba pe na moins cher. Coaching na lingala ezali bongo programme ya sika oyo eye pona kosunga mutu nyonso pona koyeba kosala business pe développement personnel pona kolanda yango bosabone kaka gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Kenzile coach. Basalaka business pona esenga mutu te basalaka business surtout ba mama pona esenga matavion te ona kendaka Chine te business ezana kendaka Chine te business ezana somba biloko moins cher na oteka likolo na gagner bénéfice oyo zo gagner wana de business mais so depuis bana okende Chine o gagnera te donc c'est okenda no tourisme c'est pas ça le business lokola mutu nyo senga ko ça profit ba astuce ba élément auto ramasser par-ci par-là to lobby to partager na bino pour na koyeba ko ça la profit solo na ba business boza ko sala. Et sengeli na vie na o créer ba revenu passif. Ba revenu passif ezali ba mbongo ekotaka ata yo zati. Ata yo bouger te même mbongo ezo okota. Entre autres na immobilier sur za banda kuna yo. Tu as des locataires. Tu n'as pas le choix. Yo fani na yo. Locataire aza obligé de faire du mois avec sa mbongo na compte. Donc ce sont des revenus passifs. Ce qu'on crée ba revenu passif on a yango ko soutenir ba business aux sala. À un certain moment ce que moi défaut mbongo ba revenu passif on a neko aider de temps en temps pour soutenir business na eux aux sala pour que les bosso parce que phénomène à recours parce que tout ça va prévoyanter pour okoya il faut vraiment aussi là de la réserve na union or que réserve solo les revenu passif c'est-à-dire mbongo koti sakasa sala musala mais entre temps que tous sala musala ozo matisa ba revenu na yo client oyo so zoa aux a la facilité à maintenir parce que ayebi ba service na yo que oyo zo ko luka na kozwa. Donc quand tu fais un business, il faut savoir ko garder relation mo songolo na ba client pour client kanisaka toujours yo tango aza na besoin et loko oyo akozwa et pas na yo. C'est très important. Merci beaucoup, c'était moi Jimmy Mukendi, le coach, votre frère pour vous booster, vous motiver pour que vous puissiez devenir
redevenir encore la meilleure version de votre vie. À très vite. Tolingi toyeba est-ce que c'est normal na mwana ayeba date de naissance ya ba parents na été reportage ya Hervé Zaka. Pour oyo ekoma kosalema lelo entre ba parents na bana na bango toyebaka te soki ezalaka négligence to nini okomona mwana ayebi na ye ata date de naissance ya papa na ye to mama na ye te na yango tokitaki na terrain kotuna na population est-ce que eza nango normal na mwana ayeba ata date de naissance ya ba parents na ye te muso ezala ne fota biso ya mama on a bana ndako fo ebisa bango age botami na botani age boy pa mona peta muso un jour ok na classe B ska ba tuna mama na botama na date ni botama pa wapi yo ibite ba tiezo na bilete na bilete ngamo ko pe na za victime na yango naki na perdaki mama dernièrement mais maman na ngati ndenge akufaki na yebaki date na ya botama te na yebaki pe même na hôpital ni na botama même na province ni puisque tous a bataba Congo donc na tikala ko yebango te mais o eza très capital eza donc dialogue ba parents ma dialogue na bana ezati puisque même ngamo ko donc na bana ko solo na maman na nga à propos na ngote yango na comprendre dit motuna no ndengo lobeli na moni ke za dialogue pour na ngama na moni za dialogue manka dialogue ka kota mozindo ma oyeba ke no mama botama na date nini papa botama na date nini na hôpital nini na province nini donc eza dialogue ne mwana ma pour kota mozindo tuna mama eza ndenge nini to mama pe yebisa mais eza victime ma donc eza erreur moko eza pana biso bana eza dialogue nde faut ko luka dialogue papa na mama ovandi se bango zo tuna pe biloko na pesa très capital tango bazo kufa na zo senga ma ba date na bango mwa bisika boye biso compliqué ki biso mais tu as que luka mutu moko vanda na ende mutu expliquer ki biso ça ils sont en détail mais nous c'est allé causer pourquoi puisque auparavant tu vois que même qu'à l'époque à Jésus-Christ ba tenait qu'on faire recenser toute chaque famille pour ba originalité na bango ba pena ba date de naissance bango na ba année na bango mais de chez nous aujourd'hui tu dois vivre comme des bêtes pourquoi puisque d'abord mutu soza ko douter na que il est congolais ou pas ou bien il est né à quelle année puisque so tali mingi majorité ta ba tu ça ka année 1963 so tu ne date et banité par manque à quoi par manque à base ya ba genre recenseur biso pas na biso recensement et ça la makali souté on n'est pas recensé des années puisqu'auparavant tout ça qu'on les étape qu'il faut pas recenser mutu des années ba ke mutoyo aza congolais aza qui recensé telle année oh ça kufaki oh azali vivant oh azali boy nyo sona ndi yango nde epesa mutu ba référence pa koyi ba date de naissance parents il faut azala historique na bana na bango zali wale zali devoir à parents soki parents zo ko kopesa mwana na ye date de naissance te tu peux condamner ou soit gouvernement ou soit pour ça qu'on manquer recensement non recensement est valable mais ce que parents peut azana droit na ngonga na il faut a sa histoire na ye ya vie na ye katat na bana na ye autant avandi na ngonga na ye akoko vandi sa pe bana na poko azote ya bango histoire nga nazali originalité na ngai nazali muta province Songolo pakala nazali congolais mapoko na nga boye mama na ngai boye alors mboka na nga na botami ezali bo weza ka batamoko botango mwana avanda kana papa na poko aza ko solola na ye mais biso to koma siko na ngonga wana ole to vanda na ba boti to vanda na siko télévision ba distraction moi pe ba mema biso na histoire ya ma famille exacte au fait ça ba parents pour moi na ko obligé papa te to mama te maman botama na nini maman botama na nini te faut parents neuf ça moi na pour moi na pas ko sale pe cardo ako sale que c'est toujours sous sera yebi date de naissance ya parents na oh sous conseil ezaka ka papa o avai na mwana to maman avai na mwana faut oyebisa bana ke mwana ngana botama jour boye ça moi bien normalement j'allais forte ya biso moko à parents parce que tango déjà que ozana bana kata ndako il faut que expliquer bango kingai na botami na 1954 11 vous comprenez mais si yo olobi pa mwana te que date na yo obotami tel obotami na date tel olobi te si mwana comprendre ndenge nini ezali erreur eza parti ya biso mo ba parents soki lelo bana mingi bayebi ba date de naissance ya ba parents na bango te mingi eza faute ya ba parents po bazwaki tente ya koyebisa bana bango ba date de naissance na bango pe
ba hôpital nini babotamaki. Donc ba parents bozwa katon ya kosolaka na bana bino ya kotalisaka bango ndenge bokoelaki na place oyo bobotamaki. Po eza important makasi po lobi soki na musala basengi date de naissance ya parents et pas mwana akobeta munoko lokola ndeti kutu ba parents wana baza ya yete. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Merci mingi po bozalaki tellement ebele liboso ya betando ekia na bino pona kolanda magazine Kinshasa na biso kasi komi bongo na suka soki bosepelaki na édition ya mokolo lelo bopesa merci une équipe rédactionnelle Bombakani B Hervé Zaka double poumon asimbaki bongo caméra na tensieta na réalisation pe na coordination ya Jimu Kendi kaka ndenge te saka bino ke botikaka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Continue. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.